Mbote na bino nyonso bolandaka to pe bolingaka chaîne na biso ya famille Libota News TV. En tout cas vraiment merci bande kolanga parce que bozalaka ebele pona kolanda biso vraiment et ça la biso plaisir bolingo bolakisaka pona biso pe to lakisaka bino yango nakoyaka vraiment kopesa bino ba information nakoya to solola to meka kosala vraiment ba partage et ça la bien. Merci na bino nyonso o tangu nyonso vraiment bozalaka wana pona kobenga biso pona kopesa biso o ezali ba makamsu o biso to yebite pourquoi pas to meka ko solola que maman na lèche tale loko boye maman na lèche lobele loko boye vraiment et ça la biso plaisir tant bobenga ka tant bo tchaka pe ba commentaire na bino oh nyonso bolobaka en tout cas to tenango vraiment au cœur et ça là que toi améliorer mon sala vraiment merci na ba critique na bino merci vraiment na nyonso o bolobaka na biso en tout cas et kotaka na matoi na biso pe evandaka na motema parce que sans bino na lobaka vraiment ma trop soki lelo chaîne o ezoko exister za po na bino en tout cas merci beaucoup na makambo nyonso bozo sala vraiment nzambe apambola bino bo continuer toujours kopesa biso ba conseil si yana ba lobi conseil ba boya ngote balobi critique baboya yango te biso tolinga ba critique parce que critique ça la biso bien critique ndem te sala ke mutu améliorer musala pour que avancer soko lingi critique te vraiment ezala capacité mais bo sala on kana ndinga bien et ko sala biso bien parce que ça ba critique monsieur ezala ba ndinga mabe mais ceux qui vraiment ezala ndinga bien en tout cas tozala kana pona kondima yango pepo to se corriger pour que ezala bien bongo te la famille vraiment merci beaucoup yo au côté pour la première fois na ta chaîne en tout cas n'oubliez pas de vous abonner abonne-toi n'hésitez pas je vous dis n'hésitez pas parce que tu ne perdras rien soko s'abonner il y a pas l'argent aux autres s'abonner gratuit vraiment c'est gratuit la famille en tout cas abonne-toi cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois, ceux qui te cotisent loco vraiment, et comme il a eu bande kulangai, merci beaucoup. Ce que cotisent penda au kozala na jamais de si kakane to lobaka. Vraiment tu as que ça la kaka analyse, tu as que ça la o ezali ba partage na biso kaka na ndenge réseaux sociaux ezo kende. Vraiment balobaka ma finga zéro na kata chaîne sa famille Libota News télévision vraiment to sengi na lombango bande kolanga film na biso ezali koleka na kata chaîne na ya Belle Vie TV avant to kota na masolo na biso to zali kobeta awa bomoni titre nanga bomoni miniature nanga kaka ndi na lobaka to beta moi mokili solo ya film mais to kena mulai penza te vraiment bande kolanga to invité bilo ke kota la film o e komi matata je vous dis en tout cas Poutine aza fin bande kolanga yo ona no koti te bandeko boke kota des dogs tonto ba des dogs vraiment ya solo mbwa ya solo donc yo moko koto ke ko découvrir mbwa wana azobima wapi mbwa wana azosala nini mbwa ngo eza ndenge ni donc yo moko kota kende na kata Belle Vie TV kende ko découvrir makamni ezoleka papa JR na lobelaka papa JR omoni makambo luki en tout cas na suki wala bo compléter nga na suki wana bandeko nga film oyo en tout cas bravo à toi Poutine vraiment merci beaucoup na 5 ans na balandi na biso vraiment beaucoup na kata Belle Vie TV boke ko découvrir film au niveau ezali ko kendi en tout cas c'est vraiment du wow yango na tobi merci na bino nyonso oyo bo participer na kata film na biso tozo continuer film na biso ezo kendi vraiment bandeko nga to continuer toujours ko consommer yango to partager film na biso na kata Belle Vie TV to tia na ba statut na biso to tia na ba Instagram na so partout vraiment na ba réseaux sociaux nyonso to tia yango pour que mutu nyonso ekomela ye ba o bazana no na retard ba kokana kokota na kotala bongo te famille Libota eza bongo merci beaucoup la famille en tout cas rapidement to kota na lisolo na biso oyo to yeli yango lelo to yeli vraiment na lisolo na biso lelo to ko beta vraiment bande kolanga il s'agit j'espère que bon na miniature nanga il s'agit de Bolokoko j'espère que Dorcas Bolokoko en tout cas la famille ngano na la chance vraiment te ya koya kolobela cette dame non na zona occasion na te ya koya koloba mais lelo ce qui sengi etindenga na ya koloba par rapport ya ba dire na ye abande ko sala émission na ya en tout cas kaka ndenge zalaka ozoko tozo zappé na kutana ki émission na ya bande kolobela Xil Pechanga
hein, ici péchanga pour la makambu, ceux qui a bébel, ceux qui ici la sali bébé, ceux qui n'engeni na wana, ba bloko na bangwana bazo sala, ayaki pour na kolobela yango et ici ta eza kaboite, ici la cour de la calme mais ça ne va pas mais eloko etikaki nga wana parce que komba belle vie ekotaki wana elo mwasi konenga na tuna bino bino ata bozosala émission so bozosala émission na bino eke eza nango ya motu mosusu mpo alika fo komba belle vie ekota ebi ya mobokamsanga omona mpenza ko eza nango na rapport neti bebe ya nini par exemple oyo olobela wana ya ici péchanga est ce que vraiment eza na rapport nini soko bande kolobela motu moko boye azaka na belle vie proche peut-être mais oloba makambo na yo il faut kaka okotisa belle vie na kati ezaka nini ah je comprends parce que aza likolo aza au sommet apenda au sommet moi teke ntango otyeka nini ya belle vie esali bien esoni etali ke bato batala mwa bavie ematebele ok c'est bon je comprends d'abord le belaki ka bo continuer c'est bien voilà la famille boloka goût bandeko nanga nalinga na tiela bino bolanda eloko ya lobi avant nga na continuer analyse nanga il faut na tiela bino bolanda so boyoki et puis nga na ko continuer analyse nanga bongo te la famille tout ça quand tout ça la analyse par rapport ya maloba na ye o ya bimisaki malgré mission na bandeko sala mais tellement que c'est ngaka il faut baya na bandengi moko boye. En tout cas, rapidement, on tire la bino. Boyoka, so boyoki ngala bino et puis on se retrouve après. Se retrouve après cet élément pour que tu me kako ça la analyse. Et andi matata. La famille, c'est parti. Tolanda nga na bino ekozala bien. Voilà. Ok. Omoni ambiance. Mais Jérémy, yandela ma bête, Jérémy copie belle vie, hein. On va la biso penza que les gars d'école à belle vie, Jérémy. Pour belle vie, dans la bibliothèque, on a chaque année anniversaire à quel d'orphelinat, à quel de maman veuve, à quel de ma famille, ma belle en soi nan, ma homme de veillard, à quel de boy. En tout cas, Jérémy, félicitations, en tant que copie penza belle vie. Bon, exactement, bien balobara, maman malamu ya ozala mutu o mutaza osala ozo copie o amabe ko copie te. Et là Jérémy a boy ka ko copie belle veza ki songi o belle veza entouré nango, eza maloba mabe nya ko futa batu ba mbongo ba fingela ka ebatu. Yango ne Jérémy Shabana copie te. Mais o eza ki ko kende relier sa orphelin, ko kende relier sa ba veuve, ko kende soutenir ba artiste o ya mikolo. Yango eza o Jérémy Shabani a copié. T'es là, pédage, je rebelle, félicitations si na Jérémy, nous copie à malam, ya mabe au boy. C'est ça la vie. Ya malam ou copier, ya mabe au boy. Bino ko copier na ya mabe, na ya malam ou ozo copier. On commence à maman mabe. On m'a dit que c'est ça qui t'ôte. Tali boui, pour moi ambiance. Voilà la famille en tout cas. J'espère que tout ce qui est là. Partout où tu intéressé qui na kata vidéo na pona zwa na mikako ya kutoa mikako ya kosolola yango na seki kaka lelo bino bo reconnaître que ba action belva sala keza malamu to ki pa to zonge pa omoni on mona lobaka ba batu moko balu kaka boza batu mo makambo ba yaka koloba na réseaux sociaux soki leki ata un mois boye ba soutenir bolobaki bino moko bo se contredire. N'est-ce pas que bino nde boloba ke belle vie makambo no sala kayo ke kotala batu ya nini bino pa na bino ezaka mabe bino bomona yango mabe lelo siko Jérémy ke ko sala ngo bino botomboli yango bolobi ke okopier loko malamu bomona malamu nde belle vie kendaka kotala batu ndinga sala ka boye bomona malamu oyebi na vandi na baki non il faut na ya vraiment to me conseil yango analyse pour na kotalisa batu niveau bato baza ba cook kombo kitoko kombo bata bible mais tala niveau ba bebisa kombo wana ekenda kokuta na batu moko ya bien te baza batu mo bebel viso ka kei na ba anniversaire nda bande ko kindi ezaki chantage pour na bango ezaki chantage pour na bango ezaki mabe
pour Belvi ande ko sala. Mais lelo na munoko ne moko ebimi ke eza ba action ya malamu. Jérémie a copié ba action ya malamu et pas Belvi. Place on a copié ba action ya malamu. Ce que ekamu singa, ça m'a étonné parce que loko bino tango nyoso boloba keze loko mabe o Belvi salaka. Belvi alinga matalana, akinda kosala ngo pona matalana, akinda komona batu, akinda pona kolilana ba feba orphelin, matalana po ba yeba po ba mona. Siko lelo Jérémie komo sala ngo bolobi a copier loko malamu. Ah donc boye bana bino peki za mamba malamu donc boye bana bino mutu aka mutu donc de bo vanda kana boye bana bino ke te mwana mwasi o Belvi aza na mutema ya malamu. Poko sa ba biloko na foza ka mutema malamu. So na mutema malamu to sala ngote. So za na cœur te o sala ngote. O sala ngote bandeko na loba ko kaba eza don. Alors Belvi aza na don wana o nzambi achakati na ye. Eza pasi po mutu moko boye aya kolongola don o nzambi achakati na Belvi. E a pasi. Siko nde boza wana bo reconnaître kana bino ke Belvi ana don moko ba na lo mo be nzambi kati na ye. Makambo asala ka boye boza na no conscient ou consciente ki ezaka makamba bien. Yango na lobi boza batu mo boye lelo kolo ba likambo boye o sala émission lobi après oye o baluki susu lobi makambo susu bomende bo se contredira. Yango na loba na bino boza batu moko boye bata kokosa bata tellement boza bata lokuta boya kana ba fausse matière yango ne zalaka ki ozoye ba sute o wana loba ki zaki ndenge nini pour que les missions mususu na ye to na loba likambo boye ne ba ko loba oyo pour que o dana loba ko na ndenge boye na sens boye bomi ye bate eso pa bino yango moni biso ya to ya ka kotalisa bino ki boza mukie na kanya nini ya communication boloba trop makelele mbanga ebele mais en réalité bosala elote. Arrêtez de la Bible l'autre, bobal kaka ou bo se rompre. Sikoyo na nini o na ko futa bato ango. O yo lobiki Jérémie alandi Belvi te na ko futa bato. Ko futa bato ango. Yo poza ki pa bato ba futa ki. Tango zake pa Belvi pa futa ko mbongo. OK ko lobila bato, OK ko finga bato. Conscience ya ba futa ko mbongo. To mona ki bisika Belvi zake na lopesa bato ba ki ko fingeli. Et un sens et un sens à t'en quitter. Et un sens à t'en quitter. Moi, si c'est l'émission là, comme maman. C'est l'émission là, yo, c'est respecté. C'est respecté. Aux atteint un niveau à Belvite, bandal et l'autre lobby. Aux un niveau à Belvite, et car ils ont ma casse. Au moins, jalousie, n'engue ma bille, jalousie, ma bille, ma béa. Beaucoup de monter, maman, quoi, ya haine, ya ma casse, jalousie, t'aimes les qui. Jalousie à ma cas, c'est pas Belvi. Belvi, a boire kabilo musika na ye. Pour aller et bala na te bino na ye. Comportement na comportement na bino et simbate. Yango a bino musika. Na musika na yango bo créer ou bo créer. Mais aza kunati. Essentiel et pas na biso pas Belvi. A faire biso ba film to coach total et pesi mbongo kuna. Et pesi mbongo. Artiste na biso essentiel pour notre toujours accompagner na œuvre na o nzamba pesi azo sala to ko accompagner ti o mona biso to ya ko loba to ya contredire maloba na bino bolobi biso to ye ezala juste ka pour na public mais pour na bino to na temps na ti to sala ngo pour na public o balanda biso ezana public misu baza ba bakute ba pe ba famille bota te me balanda kaka alors faut ba contre ezala ka ba contre attaque ezala ka par rapport à ba mission na bino lokuta faut plutôt ya ko sala ka ba contre attaque pour que batu o baza bata boanya na lobango bata mayele ba oye ba ko comprendre vraiment bisika makambizali ya malamu ba comprendre tout ya ko finga te to tikala jamais ko ya ko finga bino boyo jamais to sala ngote to ke kamale maleba avec la vérité mais to kindi to e to recadrer to lobby o senge to loba mais pour la ko finga bo zo biso te parce que to za bien éduqué le ka mama biso to a bien éduqué. Maman la bino fila ou kabobenga ke a koli na famille bien muto a koli na famille bien muto aza bien éduqué a olinga jamais batu mo ba finga ba insanité parce que bien na couple mo batu ba finga ba insanité ce ko bato bazo finga ba insanité na télévision bazo finga ba ndeko ba insanité ba ki parate baza batu mo bo capable bato ya bien té
Au moins tu as bien té mais tellement internet esangisi bato au moins il y a un capable ya obwaka bango azopesa bango éloge azoloba nyonso wana na mutu aza bien éduqué. Non, c'est bien exemple. Mon tour est vraiment bien éduqué, bien instruit. Ah, il n'a jamais pas propos ya gola. Ah, il n'a jamais. Il y a amour. Jamais. Alors, il a sa identité na yé. Oh, biso to ça to kola la bonne vie. Bana mingi ba kola la bonne vie. Ce sont des hypocrites. Bana mabe, bana ba comportement mabe. Bana mingi o mona bana mbongo. Mais makambu basala kondima te. Mais moi, à cause la vie en bon temps, azana souci ba parents na yé. Ana souci na mo qu'on fait. Ya ba parents na yé, to connais vient parce que kana tambola na droitier pour que na sunga ba famille na nga. Pour na nga na za na vie malam. Des fois c'est comme ça. Alors bon tu kako comme c'est éducation parce que mon toi a une éducation. Jamais ko soutenir bateau bazo finga, à soutenir ti. Jamais. Ata boloba ke belle vie a foutu a tinda ba ofingele bato. Bato ba mona ka. Belle vie jamais au salon. Depuis mokili e banditi ko sila. Au salon ta na ta wana te. Mbongo belle vie vome ke ko pesa ba orphelin ba lia. Mbongo belle vie vome sel bato ba na passe. Ah tu ko pesa mutu te. Tellement que les comédiens sont des hypocrites. Ba ka koloba makambo eza bongo te parce que ba na posa koto. Et loko ezaka likamba ba fan. Baby ke bakutana ba fan mobe bakuluna baza batu mobe o ba kotaka na bango partout quoi. Et il suffit que o lobaka ka kombo mams ba yelo ka ba enjoy. Mais famille bota bazala bongo te. Famille bota ce sont des personnes qui sont bien instruites. Au senti ke bata mayele. Yango na lobaka batu ba ponaka bisika o ye moko azomona ki o eza comportement na fona ki bisika boy. Ezala bongo. Si tu prends un leader, tu prends un leader, il y a yo moko, mitala ngai moko. Comportement nanga ezo bala na mutu boy. Nakoki jamais nga nazaka nanga kimia nazaka bene ki kopona leader moko boy. O aza mutu moko be jamais. Ezala rare ba biloko wana. Ezala excusez-moi, ezala vraiment rare. Ozomona. La plupart y a ba fan, y a famille bota bazaka bien esprit. Bien esprit je vous dis. Sur 100%, bah, 90%, oh, bah, bien instruit. 10% peut-être, bah, pour bazanga raté partout. Mais, sur 100%, 90% à famille libota. Au sentir que, bah, y a la belle vie. Parce que, bah, c'est sentir que, belle vie, oh, belle vie, ça n'a pas valeur, ils ont une belle vie. Ils ont pas zakapa na bango. Alors, bah, on attend, on attend. Bah, on attend, belle vie, pas on attend, on attend, bande konangai. Belle, on attend, on attend. Au moins de bozana bino moko boza consciente que ne toyaka kosala mwana mwaso to sala ke ba émission moko ba fausse information bino moko boya conscient boyebi kende to lobela belle vie o to loba poto nuire kaka mais to yebi na kati na truc ya sala ngote boyebi apesa ka moto azana difficulté apesi apesi pas sunga nzambe na likolo pona biso pona belle vie nzambe nde fois jiji nzambe nde fois compter bino batamokilitin to na tina récompense na bino batamokilitin azilande ya nzambe nzambe asala bolamu grâce na oyo azosala bino te Jérémie ye wana akomi kimia ozoyoka ya komi koloba akiti osentir ke akiti ata kuna anniversaire yango maloba azoloba osentir ke moto akiti siko bino bozolobaki aleki na ekole oloba mpe bieke aleki na ekole ya belvi alakisi vomaki aleki na ekole ya belvi o me bowangana ti bino moka bowanganaka omoni maloba bokangamaka na maloba na bino bokokangamaka na maloba na bino akomi na me akilpa Jérémie akomi na me akilpa ye wana akomi koloba c'est ma mère nana tuni yo c'est ma mère wana nana tuni muta tuni azate okomi kosanti culpabilité mo boye o ba maloba mususu na ote koyoka makamni moko be na bande koleka na njo na ni anniversaire makambo sunga na loba yango bato ba wakanta lokola tina lobi na mutu ye moko mo se senti ke na lobi menga moko na mutema na ngana zana na ngote ya nano tubelité nano lobi ba dire ya boité nano lobi to koloba parce que conscience ba ko sa ngote moni conscience na loba ngo conscience ba ko sa ngote o koza devant bato o mi mona devant bato sa makambo bato ba mona oke yo mais tango otika la yo moko otika na conscience na yo
ovandi penda boye yo moko bi makambo ekomelinga boye te fallait pas o regretter mais na miso bato o bimaka lokwa godo lokwa sopendeni bombe maloba ndenge ekiti ya me akili pa ekangama bato na mungongo ekangama na mungongo mwa mutu aosala na ye nyonso aosala na ye me motema nekuna tranquille ezata aza na tranquillité te lokola tranquillité ya motema soki oza na tranquillité te na motema na yo na libanda bozolakisa bato sava me na kati no soki ovandi ozoyoka bapasi mo bozoregrete makambo boye yaya eswaka makasi boyebi eswaka makasi ememaka bato na makambo ebele na barechute ebele parce que ya kati nde moto ebomaka ya libanda te ya kati nde ebomaka me akili pa mpo olingaki ozwa visibilité na nsima belvi mpo ke obimisa olakisa oyo ozali apo kolobaki onga kutu makambo wana bebe papa nano osambi te nano osambi te okosamba bien osamba penda bien zwa ta na yo yaya zwa ta na yo kipabilité kaka kipabilité so elati mutu opusanaka siko pembe na bela po osinga pardon oya wapi okota wapi nana nga okotisa yo osango na telefone yo ndo oyeba aussi longtemps ebi ke belle vie na réseaux sociaux na internet ndenge aza pourquoi yo fosalaka babiloko abongo sikoyo nani atuni yo moko komi kolanga babiloko mosusu nalobaka na ngai kaka mosusu naza na kuna baarrière pensée te me bato mona mutu azwi yango na ndenge na ye moko akanisi na nde pourquoi olobi maloba na nyonso koloba te yaya fanda na okimia mpo oyoki mpe mongongo ya belvie ekoloba te eza internet ti nyonso toota yango na internet nyonso tocomprendre na internet ke motu soki alobi eza bo tocomprendre ka na internet yaya tocomprendre ka na internet tocomprendre ka na internet nde na motema no ndenge yo osala makambo na se na likambo benga nayebi nanga ke nalobi nanga kaka nayebi te ke eza ya motu internet yaya ti osala yango mpo biso tomona toyoka te yaya balandi oyo batalaka bino mpo nga kuna tala nanga te ozocomprendre mpo bato bayoka ti omimoni obike ngai bato baokoso wana baokoso bien lingaka okende na ndenge kimia babi babosanaka moto asali yo te ndeti oyo zuma oyo azoloba ke ye belvie babosana te bongo ye abosana mama Olive belvie abosana mama Olive belvie abosana mama Olive belvie makambule ande koloba même kutu likamba na restaurant na eto mambasare loba ebimaka sara tonga ayeki oloba na lingi te na mama wana asalanga na zala belvie atikaka ko jamais azali ingrat pa mama Olive jamais pa otikaka kozala ingrat pa mama Olive ok azala yango te kozala ingrat eza mabe yaya yebaka moto asalaki nga na bima moto apesi yanga baje oyo na joue nazalaki boye tindeka lokola mwa mobali normal ebanda osimba te me apesi nga mwa mpasi ya je moko boye jango mpe nakepe nga mpe na amélioro mpe na ndenge nanga mpe esaliki naza oyo naza yebaka fo kotala nsima basala rétroviseur na motuka mpona kotala nsima fo kotalaka nsima yaya kokendaka to tokendeka kotika kotala te kende tala nsima ezalaka bien. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et bien, tout qui est consommé film là sur des dogs, film moi qui tout comme des collants la carte Belle Vie TV. En tout cas, vraiment, je vous aime tellement beaucoup. Naza obligé à côté cabino famille bota. Vraiment, bino bolinga biso boza pe famille bota. En tout cas, tu invité bino na carte film là biso. Il y a des dogs beaucoup ta vraiment éco ça la bien donc casse bolo coco. En tout cas, maman, s'il te plaît, to boy ba problème. OK, sinon, ozaki choko vanda. OK, bye.